Ma mission TV, le miroir du monde. Au nom de quel principe Yesikoyo a commis Toloba Yende autorité morale ya FCC cash. Donc Yende mta commis Sikoyo ko tchaba tuninga lingi. Mais toboité et ça coalition na bino soit les arrangements tout ça. Mais bochaka si batu bochaba. Mais batu nini boni bocha. Batu nini bino boni bocha. Bachaka ta batu oke bazata à mesure o bazaka non batu baza maboko peni. Mais batongo il faut mona que les années continuité à mutema mabe ya méchanceté au bazali nango ya monde bani bako bana et le comment on a nina lo bazaki mboko yo ils a pris en otage de pas je ne sais pas moi ce qui moi groupe politique moko boye coalition moko bote mboka eza biso nyonso mboka eza biso nyonso so za la o FCC o la muka o kasho na mboka eza biso nyonso ko ndima te mutu moko azwa mboka en otage akoma kopesa biso bato moko bo okutu ya malonga te ya maboko salite imagine ya diplomatie to kopesa na mboka na biso to tcha bato maboko salite lo batamo aza recherché na CPI non seulement ça aza sous sanction à l'Union européenne aza sous sanction à États-Unis donc imagine ni RDC o biso to kopesa ba respecter pe biso biso to kondima makambo boita congolais fa telema fo bo telema place koza bo appuyer biso diaspora congolais bino nyonso bolinga lit na biso to boyi mutu oyo ke no akebo ata ko représenter RDC ole ba chele tapis rouge ba chele tapis noir vous a soni pona mboka na biso to na mitu ezali oyo ekoki pe okamusa pe bato okamba pe mboko tana aloba mitu na omona nanu nga moko nanu on naza boye naza intellectuel naza crème de crème ya la plus grande université du Congo ne naza awa donc mitu eza na mboko oyo ke no bango balingi kobimisa te biso totalaka bango ndenge bazo gérer mabe lisusu non mitu eza na mboko oyo esengeli bachela bana mboka bato oyo baza na bacapacité na bacompétence ya kogérer mboko oyo eza gérance ya mboko gestion ya mboko eza exclusivité na bino te Azam dit portable ça faut me nourrir. Histoire c'est pire. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est un machin. Louis. Ah. Ils en ont eu. Mengaït. Ah. Oh yo les types. On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère. Ah ah ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère CPX oyo izali CPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi bazali na sama bele oyo soki namsi bango bando yoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bacause ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesode bukei busali makamabila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation alors la constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission télévision miroir du monde bandeko balandi beaucoup de sika on te mokili mobimba tombe na banso
boye ipe bolandi bolamu na boko linaka na biso na bino okombo ya mbongwana solinaka moyeli belaka mbongwana okati ko Congo démocratique mokolo mo lelo solo pena bongo to yembeli bino mwana mboka Fred Chinanu ezali bongo coordonnateur ya mouvement ya FARDC donc na kati na yango sangisi bongo ba mouvement citoyen ebele et ezali coordonnateur na yango to mona ki bongo mikolo mileki ya boye to ba moko ya mbo ya poste to pelendi basalisa ki bongo point de presse wa pa ibongo ba balaki na bato ete bakosala marche ya kafu po ya koboya candidature ya ndeko Alexandre Mwamba na perchoir ya ensemble et na perchoir ya Sénat lolenge ye mwana mboka Kabila ya tiaki ye kasi bango batelemelaki yango makasi mais tomoni marche yango esalemi te tanti na pena na ye bongo toyambi na ye tokopundo te ya bodindo nini pena masali ete marche mona masalama te pe lisusu mokolo malobi na nsima ya nzanga tomonaki bongo lisanga ya FCC ezalaki bongo likita ya kafu epai bapesi bopemi ya kafu na mwana mboka Bahati Lukwebo ezali bongo autorité morale ya FDC kasi FCC et Pinirie toloba ete batie ye pene mwana mboka Fred Chinanu mbote sika bo tasiki na bato ete bokotambola nte ya nzela mokolo mwa lelo kisala bo mikolo misato to atako mikolo ebele ndenge bolakaki kasi mokolo lelo nde mokolo ya mboyi bolakaki kasi yango esalemi te motu ya mpenza esali nini bokamati mwa mbongo esika bokamataka te to boni biso tobundaka mpona mbongo te mais esengeli to éclaircir tolobaki yango malamu ke mercredi jeudi vendredi tokotambola mpona makambo oyo tokokota na mozindo nango kala mingi te alors programme ya mercredi po biso totambolaka na mibeko totosaka mibeko ya mboka mibeko donc yango toza ba rebelle te toza bato ya violence te toza bato ke non totosaka mibeko ya mboka na biso alors il fallait tokotisa mokanda lolenge esengeli na ba procédure nyonso ndenge esengi na niveau ya hôtel de ville epai ya gouverneur Gentini Ngobila alors tomonaki ke tozalaki na bino na point de presse mokolo ya lundi juste heure tosilisi toke kotika mokanda lokola mibeko esengi ke mokanda esengeli kota 48 heures avant bango dimanche basalaki te samedi ezalaka donc basalaka te bango esengaki sikoyo ke non tokotisa yango lundi wana or lundi 48 heures après mercredi elingaki esimba susu te lokola biso toza respectueux ya mibeko nde tolobi te olo ya mercredi tokobanda yango mokolo ya jeudi donc mokolo ya jeudi eza musika te eza mokolo ya lobi donc lobi na tongo congolais mama papa nyonso kimbangiste catholique bino nyonso ba parti politique o banani tout ça société civile tosengi bino ba association nyonso lobi tokutani na première rue limité na place Kohydro place tokobanda marche na biso ti liboso ya nani ya parlement na siège ya Sénat sika bino bokotambola nte ya nzela po ya kotelemela bongo maloba autorité morale ya FCC Joseph Kabila Kabonge ye atie moto na ye pamba te azali autorité morale kati na lisanga na bango atie moto na ye tambo mwamba bino bokotelemela yango bino boza banani sika bino bozwi ngenge ya kotelemela nkumu ya ekolo Congo démocratique ya kala bon aza citoyen lokola ngana yo mais seulement tu as constaté d'abord qu'il a échoué dans une mission en tant que chef de l'État, 18 ans ou plus, à Koki n'a été. Il m'a reconnaître, a déclaré à moi le biquet, n'a tigali ko 15 personnes te au bako ko accompagner ngai pour na réussir mission na ngai. Kaka muto ya zwa quitter 15 personnes, a commis ko kopé sabato. Yé au lobby que non aza autorité morale ya FCC. Mais coalition ils ont le pouvoir, ils ont FCC cash. Au nom de quel principe yé sikoyo a commis docteur ba yende autorité morale ya FCC cash. Donc yene mta commis sikoyo ko tia batu ninga lingi. Mais toboyité eza coalition na bino soit eza ba arrangement tout ça. Mais bocha kasi batu bocha batu. Mais batu nini bolingi bocha. Batu nini bino bolingi bocha. Bacha kata batu oke bazata à mesure o bazaki no bato baza maboko pembe. Mais batongo il faut mona que ezande continuité ya mutema mabe ya méchanceté o bazaki nango yango nde balingi bakoba nango eloko moko na nina loba izake mboko yo eza prise en otage te par je ne sais pas moi ce qui moi groupe politique moko boye coalition moko bote mboka eza biso nyonso mboka eza biso nyonso so ozala o FCC o lamuka o kasho na mboka eza biso nyonso to kondima te mutu moko azwa mboka en otage akoma kopesa biso bato moko bo o kutu ya malonga te ya maboko salite hein mutu aza rebelle mutu wa tambo mama aza rebelle ya RCD asala ba crime banine et puis il a reconnu même l'abattage d'un avion
en 1998, Boeing 227. Plus d'une cinquantaine de personnes ont en avion. Et puis les victimes ont réclamé justice. Dans ces pays, il a été interpellé récemment. Il y a un dossier dans ces pays. Imaginez la diplomatie, tu peux ça dans beaucoup de choses, tu as beaucoup saleté le roi battant. Aza recherché dans ces pays. Non seulement ça, Aza sous sanction à l'Union européenne, Aza sous sanction aux États-Unis. Donc imaginez une RDC au biso to go pays, ça va respecter pe biso. Biso to kondi mamakamba boita. Congolais faut telema, faut bo telema place boza, bo appuyer biso diaspora congolais bino nyonso bolinga lit na biso, bo appuyer biso ba numéro ezali bo benga. De façon que vous soutenir l'ito atana musika. Mais dans le Kabila, il y a lui, Aza ko tient de quoi, c'est ma pour une expérience sur Azali na yango. Expérience sur Azali na yango, Aza unique te Aza na expérience, mais au cause na expérience, mais réputation peut contaka. Au cause va payer diabulu moko boy, pas en expérience, ok. Mais réputation ni naza nango. C'est ça. Tout ça peut na pour sa réputation mutu o ya ko faire respecter mboka na biso. Tu bois muto que non à qui boy attaque représenter RDC on les bâtir les tapis rouges bâtir les tapis noirs vous a sonné pour n'amboka na biso sika loko le beli li kambotali coalition FCC cash to le bana na kati FCC cash to yebi ke na kati ya FCC autorité morale na bango zali do na ndeko Kabila na kati ya cash parce que bon na nkumu ya kweli soko démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshilombo kasi mibeko yoko mwa teke ndeko Kabila akotia be bato na yende na kati ya FCC mais azo simba ta kashite eliko bete bazana kata coalition kasi moto na moto nde akokambete na ye. Voilà otuni question moko ya malamu to yebi mutema mabe niveau ya manigance ya malinité ya ndeko Kabila malamu exemple eza musikata tozongi na Assemblée nationale. Osomona bango musana bango ko étouffer démocratie FCC na bango wana ezaka ka dictature nde mode de fonctionnement omoni ndenge ba imposer ki candidature ya Janine Mabunda candidature mususu ezalaki ya Thomas Lokondo omoni ndenge ba finaki Thomas ndenge ba salaki ye pena ba réduire en poudre osomona après ba imposer candidature unique eza soni pona institution munene ezo représenter ezo imprimer ba valeur démocratique na mboka nso mais bo présenter candidature unique. Et ça injure ya makasi tala neba imposer Janine Mabunda fin de compte et ça dit coalition FCC mais fin de compte candidat na bango wana nde ba s'imposer ba manigancer aleki donc l'histoire se répète comme ezaka batu moko wana bazaka na makanisi na bango moko wana yango nde balingi mutu na bango wana nani Tambo Mwamba azonga aya na nani aya lisusu ko gérer Sénat donc eko suka ka bongo biso tozo telemelango. Mais les lotango bino boko te milango boko proposer batia nani pamba te batata wana nyosa to o to ko lobate batia bango ba saganda ko Kabila bango to bataki mokolo to na charte ya fidélité na ndeko Kabila o lobi to kufela ngo to sala elongo. Oui ba charte ko zala ba nini ko ki ko zala mais esengeli kaka kotala na motema malamu mutu nini oyo bakocha po batu nyonso baza wana bato mutema malamu bazangi te bato malonga bazangi te tangandakisa pesa mwandakisa moko to mibale biso na déclaration na biso tolobaki ke d'abord ezelo ko toko tinda mutu pete ezelo volonté ya mutu ye moko pe il faut se sentir engagé yango to sengaki na ba sénateur na point de presse na biso to sengi ba sénateur o baza na ba ambition o baza ambitieux azala ya opposition azala ya nani ya majoritaire je sais pas moi tout ça société civile donc ba sénateur nyonso oyo azak alingi akoki koza na ambition ya ko se présenter na niveau wana to encourager bango to sengi bango en toute liberté bakende ko postuler na poste wana ya Sénat donc biso to sengi bango et puis tango bango ba ko postuler biso siko to kotala to ko pona pe déjà tozo interpeller ba sénateur to yebi ndenge nini ba komaki na Sénat ndenge bango ba corrompaki ba député provincial to lingi et se répéter les sociétés alors bango comme baza déjà ba corrupteur donc ba se laisser corrompre tu peux mater ozomona déjà tango ndeko basi ko bazo peser te pamba te ndeko mo apesa biso ndakisa lobaki abi abute alobi na kata lisanga soki bozali mi ba to misa soki omoni ngube se présenter au lieu omoni tabebi mi au lieu omoni lipo au lieu ozo perdre moi kilo mo na kata lisanga ndio moni tina ete liboto ma FCC temeli ndeko basi liko bakwepa matelo koswa kozwa mo corruption te to loba ye pas za moto ya nyamu
yango tozoloba ke omoni place bato mabe bazali eza na oyo tobengaka le mal nécessaire ozo comprendre donc tokoza bato mabe mibale mais degré ya mabe na biso eza ndenge moko te ozo comprendre donc mabe ya oyo abomi aza sanguinaire aza criminel aza na makila ya bato na maboko na ye Tambwe Mwamba un rebelle un sujet belge lisusu ozo mona ke place ya bongo bato mibale wana baza donc il y a moyen bon nakoloba mibale te pona nga nazomona ke ba mususu bakobakisa mabakocha libaya na bango po élection ezala encore plus démocratique omona ke bato mabe soki bazali place bato mabe baza bango nyonso bakozala mabe na degré moko te il y a ce qu'on appelle mal nécessaire. Voilà, il y a un deuxième sujet na biso to kopesa na moment tango na ba landi na biso ya ma mission télévision bayoka maleka na kilobi lobi pe na kati ya butu na lisanga esengesa kibongo ba politicien ya lisanga ya FCC oyo batie mwana mboka batu lukwebo pene to kana ne bongo tozonga pe na sima. Ma mission TV, le miroir du monde. Du Front commun pour le Congo. C'est mardi 9 juillet 2019. La conférence des présidents des regroupements politiques membres du FCC a tenu une réunion plénière axée sur la poursuite de ces délibérations relatives à la désignation des candidats du FCC au bureau du Sénat. Après débat et délibération, la conférence des présidents a constaté ce qui suit. 1. À ce jour, le regroupement éligible au ticket du FCC au bureau du Sénat ont été désignés et qu'à partir de ce mercredi 10 juillet 2019, il sera pourvu à la désignation des personnalités devant représenter la famille politique FCC au dit ticket. 2. La conférence des présidents a pris bonne note de l'évolution positive des consultations entamées auprès des honorables sénateurs en vue d'obtenir leur adhésion à ces tickets portés par l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba. 3. La conférence des présidents a constaté cependant, avec regret, qu'en dépit des efforts fournis et de l'indulgence consentie à l'endroit de l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui avait pris l'engagement de reconsidérer sa position, tendant à présenter une candidature concurrente et de respecter les décisions pertinentes prises par la conférence des présidents en date du 8 juillet 2019, le sénateur Modeste Bahati est passé outre et continue à poser des actes qui portent gravement atteinte aux intérêts politiques du Front commun pour le Congo. 4. Que de ces faits, considérant son comportement récidiviste, le précité l'honorable Modeste Bahati Lukwebo s'inscrit dans une position d'auto-exclusion. De ce qui précède, vu les dispositions pertinentes de la charte et de l'acte d'engagement du FCC, la conférence des présidents décide ce qui suit. 1. La mobilisation générale de tous les honorables sénateurs autour du ticket du FCC qui sera porté par l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. 2. La suspension à durée indéterminée de l'honorable Bahati, responsable du regroupement politique AFDCA du FCC. 3. Par conséquent, il est demandé aux cadres et élus du regroupement AFDCA de présenter à la coordination du FCC un nouveau leadership devant représenter leur regroupement auprès des organes du FCC. 4. Le chef de regroupement réaffirme leur loyauté à l'autorité morale du FCC, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, et renouvelle leur attachement aux idéaux portés par le FCC. Ainsi fait à Kinshasa le 9 juillet 2019. Ma mission TV, le miroir du monde. Matondi mingi tolandi bongo lolenge kani coordonnateur ya FCC atangi bongo mokanda et pemisi mwana mboka Bahati Lukwebo na kati ya FCC bongo misala nyonso ya ye e mopemi kasi mwana mboka coordonnateur Fred Chinanu toyoki na yo longo lolenge kani bongo mwana mboka Bahati Lukwebo ya pemi bati e pene ba suspendre ye
donc na suspension moko indéterminée mokolo kozonga yango yebani te sika yo lobi boni bon nga na okende na yo musika te nga nazomona maka donc eza esprit ya bato wana ndenge ezali soki olingi kotambola na esprit wana okei soki oboyi nde baconséquence oyo omoni wana batangi balobi basuspendre donc soki totali malamu mwana mboka Thomas Lokondo ye mpe azwaki bamenace wana asedaki j'espère adésistaki tout ça ase retire na ye atikeli jani soki bomoni basanction wana ye seke baati adésiste te aboyi na ye alobi no mwana kotya kaka libota ya politique kutu libota moko badepute ya FDC balie na ye basa déclaration balobiki bango bandimi na bango candidature ya mwana mboka Ntambwe Mwamba toyebi mboka oyo mpe toyebi esprit na système bato wana bafonctionne nango soki bazwi te soki disons soki baéchoué na mandat na bango tant nyonso basali na pouvoir ya Kabila soki baéchouaki eza mpona baméthode na bango ya mabe toyebi bango bata badébauchage bato ya batraîtrise bato banini ndenge eza bo badepute ozoloba wana bazwaki kanyaka boloba boye bodésavoué boye boloba boye mpo baapuye babétise na bango bazosala toyebi yango malamu bango bakendaka na badébauchage c'est normal que badébauche quelques députés ya ndeko wana FDC pour basala badéclaration oyo eza en faveur na bango donc eza mode de fonctionnement na bango donc ils ont le kokamwa te toyebi bango ndenge bafonctionnaka lelo tolobaki RDC ezali occupé na bato moko boto be bango baoccupant bakanga mboka na biso en otage wuto mikolo lolenge bandeko bakotamisa biso baaudio bandeko na biso ya badiaspora bakotinda baaudio boto mpe moko na moi ete RDC ezali occupé congolais telema bino sikasika lokola bokotelema na banzela ya bamarche na nzela ya koconteste contre mabe message nini okopesa na mwana mboka Ntambwe Mwamba na mwana mboka Baasi Lukwebo et puis l'autorité morale na bango Joseph Kabila Kabonge ngai eloko nakoyebisa bango eza ke na mboka na biso toza na mitu ezali oyo ekoki mpe kokamusa mpe bato kokamba mpe mboka oyo ntango naloba mitu naomona nanu nga moko nanu mpe nde naza boye naza intellectuel naza crème de crème ya la plus grande université du Congo nde naza awa donc mitu eza na mboka oyo ke non bango balingi kobimisa te biso totalaka bango ndenge bazogere mabe lisusu non mitu eza na mboka oyo esengeli batiela bana mboka bato oyo baza na bacapacité na bacompétence ya kogere mboka oyo eza gérance ya mboka oyo gestion ya mboka eza exclusivité na bino te donc mboka eza ya biso nyonso donc soki boza na mutu te bokoki kozwa n'importe où pourvu ke azala mutu aza maboko pembe po biso nyonso toza na posa ke mboka na biso etambusama ndenge esenge donc autorité morale ya FCC Joseph Kabila esengeli ayekola kosala bashwa ya malongo mukolo nini kosala pe shwa bato babeteli maboko est-ce que bato nde bazangi je ne crois pas bato bazangi te mais pona nini yo pona rabata mabe mais na opesa révélation moko parce que na yebi révélation pona nini na pona rabata mabe po tolobaki on a point de presse na biso bango balingaka acha mutu oyo aza déjà sali aza na maboko na makila po azala na dépendance na bango po soki ba ameki kaka bo babimiseli ba dossier soki ba tie mutu aza sans tâche aza sans dossier ako balukela bango boko bimiseli dossier nini po boko benda ye to ba bati aza sans tâche na uti kolobela makambo ya un animal nécessaire bato mabe bakozala mais ma degré ya mabe ezaka ndenge moko te bango balingaka so batindo mission boma sala boye batio makila na maboko de telle façon que ba utiliser yo po ozala na moya kokima bango te so lingo kima babimiseli dossier tala Gentini Ngobila abomi na yumbi asali yo bazio batie wapi yaka gouverneur ya ville ba couvrir ye ba pese ba immunité eza ba récompense bango batindaka bato babo basala après ba pese récompense biso tolingi biloko wana susu te tolingi ba récompense na mnote pesa ata ba dollar ba milliards mais tia bato bako bongisa mboka bato yo bakosala ke lelo tozwa misala malonga biso pe toza ba jeune to se retrouver pe na mboka na biso c'est ça matondi mingi balandi ya ma mission télévision tokomi penda na suka ya linaka na biso ya mokolo malelo mbongo wana tuyambaki bongo po ya bino mwana mboka Fred Chinanu yazali bongo coordonnateur ya mouvement FARDC isanga soko oko permettre nga na corriger eza
FARDC est la plateforme. Plateforme, c'est aussi un mouvement et voilà. Plus d'une dizaine d'associations, d'activistes indépendants. Alors, il y a un dirigé comme coordonnateur. Mais un membre, il y a un mouvement citoyen ECHA, patrimoine national, et puis coordonnateur ECHA. Maton Dimingi Balandia, ma mission télévision. Via Roger Luma, le président Outo, Namboka France, moi, na Tchango, ya Tango, ya Kala, commissaire Magbanambi, c'est pas le président. Pour te nyonso et Salimaka Kitoko. Na mon vieux David Telito, mon vieux David Telito. Donc, il vit mort tonton doux, un tonton bon. Andrabiso depuis ce peu. Na Jérôme Njo kwa Margot Langou. Na Moïse Alaki na sur ma caméra. Kasi to kabana yo, to suksana yo. Et fait ça biso message ya suka par rapport à marché. Lobi ba kinois. Pour la marche à lobby, mot d'ordre Izarake, ceux qui te télémité, Mbokango, ils ont liberté. Il faut te libérer en lobby. Na tongo déjà 8h, 9h juste. Toku tana bisognon sur la place. Ko hydro na première illimité wana na sende. To tamboliti na parlement pour te kende. Ko exprimer mes contentements na biso par rapport à la candidature ya mabe o eza suivi. Wana pona bana mboka nyonso bino nyonso boya bakinoa bola la te mboka ezokende na mabe. Alors ba diaspora na bato o bako soutenir biso. Donc numéro na biso eza 081 977 1394 081 977 1394 pour lito tozana posa pe ya soutien pourvu que non to lité nenge sengeli to koya te na ba corruption to na banti valeur autour na ba débauchage eza par-ci par-là. Matondi bingi na banso tukutani bongo na sime tango moke po linaka mosusu ngana bitu suksi a mokolo mwa lelo tikate kimei ngali biska biso bozwami bibi kapinga la belisimo de la presse congolaise mbote pa yo kamatami botika la malamu. Azauti ta portable usafunga nuki. Qui soit c'est Pix. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est ta maman. Louis. Ah, Izaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui fait. On a l'équipe où il y a passé ma maman. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izana bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorile JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX ezakaka moko. Boyo badongola misa buzakewa butiba désordre bukei busali makamabira ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Alors la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.